L'heure est grave. Bokoto, on a chanté toi y quoi TV, vous s'abonner massivement. Kodo, on a chanté toi y quoi TV. Kodo, on a chanté toi y quoi TV. Kodo, s'abonner na yo ya. Kodo, on a chanté toi y quoi TV. Kodo, ko se fela. Kodo, on a chanté toi y quoi TV. Kodo, ko mona bagage ezaliawa bateya kuwe ezaliawa bafilm asombo ezaliawa tate mame aye iyo kota na chale na jode toi ikwa yoko kota na jode toi ikwa TV kota okay. Content la journée, tu as participé, content. S'abonner massivement. Cliquez dans Boga. Content la journée, tu as content la journée, tu as TV. Content qu'on s'est payé là. Gilles Moka. Bengelanga Bogo wa ikwa aya. Boyo kandenge to yembeli gaban to kodi. Deuxième, on a patienté. Troisième, on a sac, on a fait au sac, on a fait dans ma casse. C'est dans une salle. Quand on a sentiment, parce que yo ebi bilo mususu yo lo ba on en kotonde. Oui bien que maison ils arrêtent ngati. Zomona. Si ko tango lo balanga ke na lo la sac na sa oui bien que lo nyos tu na zora a wana remplacer en bon. Parce que yo lo balanga zora eloko boye pesa ngai pona sentiment na zuka na pesi yo na singo boutique mobimba. Saka moko oyo na senga bandela senga na biso chapelet oyo pesa nga saki oyo kaka na singo kaka oyo esani so pesa ngesani on talon kuna ekoka so pesa ngebalani samedi na lata esana moi sur la mati wana kaya pamba yo mona wana ya $75. C'est quoi c'est li papa wana ya $50 ça li combien chapelet c'est 125. C'est là nanu est-ce que yeba kina conscience no yebi kina kana mwana oyeba ngo ochango na mutu te et après oyeba te ki boutique on est maison oyo ndeza boye maison d'habiller mais zaka ngati donc nous surtout yoso singi ke lo fona kokisa na na ngote tete zongisa no sakaba zongisa no sakaba tout à moi c'est zaka no sacré et ça sacré ngale na pesa kayo na calcula rate ke chapelet boye na lembi chapelet na sali boyo yo kapona biloka mikie biloka mokili saki ope kona ko mema ope lelo lo ba moto ba kati ke kei e bon nzoto ba energie on apia kayo boni boye ko chapelet onini boye ko yo kanga o ba klebo ko ta ce c'est bon na bizongisa no kasi to so dona zongisa penza zongisa na zongisa te na bizo na lobi te ke zongisa penza onetika ke na peso te me na bizongisa na pona siko kasi na zongisa tout ça ce que boy ngana dia na ba manka moni na mona $200 fona couvrir ya ba tour de fou babilo mususu ba chaki na ba $30 na teka ngota ba 35 40 na teka moi rapide na couvrir na ba demande nange ko makabo c'est là non na sisi ba demande nange za ka na luka ndeni na couvrir ce ba okata ngata 50 na ba mbungu ya fin du mois pour na zolo sac ya yonde za kana exécution ce chapelet lobby boye plafond DD 33 ngane fuma ndo 6 ya maloba et pour olongo la boutique yango ko na bandai na prince kasavu bo toki yango oli na ozongo na nani bossa été le valeur d'aide mami ngai ko landa te biso ka oni nango zela no faire ni na seni taila ngano ba blouson ya sika ba na basi ya kionsi et na c'est na blouson merci na mona bien nini ngala biko saki yo beba kisanga tina boni sa ya blouson que c'est ils ont la yoti ya sa repana otingam na gérant na te tonga simbi saki yo continue blouson pour le bi ya dame pour beta mutempo pour tonta ngai te na tuni pour tonta ngai te comment bengana pour na ko fanda pe na ko fanda pe okobengana ngate tona yaki na makona ngai lelo okeno ke pe na ko bayenga te oboni boye ko chapelet onozo na nkona kino na nko pona mwasi na yo sela ngape oboni ko obona na pamba parce que no kena ngona pe na poko benga na tini $20 wabna yo mto botanga
Chérie de nous. Bébé, ça va? Oh, on fait ça. On fait ça. Elle met la bonne forme. Ça va. Bon, nous, on a recours, on a dit, la pause, ça, dans moi. Ça va. Eh, y'a qui t'es? Maman, y'a qui est? Oh, maman na yete trésor yé mon côté. Yé mon takomaki a fungoli ko conteneur ka avant-hier donc babilo réseau perturbé nga on a ba calcul notre aussi cité mais ah c'est une question nana fête ta mariage mon qui a copine nga Jenny Souni. Donc nana robe moi ba doré ana ou déjà c'est bon donc vous voulez que chaussure hein? Que moi chaussure na matama likolo. Oh est-ce qu'on doit simbiola na? Qu'est-ce qu'il y a dit? Ah et biloko ndenge yeboyi eyebele te ezaka si vas-y déjà oh ça c'est joli hein mais biso ba deyo peso joli ba nini cop a kito quoi ni tout ça bien te olembi boy te naza bien exact na uti na calcul ba conteneur mani kolongola ka ndena maman ye Nabi garçon le loyer garçon il est pas bien eh nena na sauf mon amour ezali banda okoka nazi oyo na ba chaussures baby siko tio ozozwa nyonso tu ningwana na tibozwa na bien baby telanga doré wana kuna na lo bien c'est là chérie doré wana regarde ça avec ça Dio ça aussi Tozoya. Au moins, on a dérangé au terre. Je t'adore, mon amour. J'arrive même à chercher. Là, on a un dérangement. Vous faites combien? Combien de bouteilles? Son des bouquets, na bouquet. Oh, tu fais un gamme. Tu peux te faire un gros de musique. C'est une grosse musique. N'a pas beau faire mal. Oh, il y a un beau. Oui, nakangi na Nadia te. Le Nadia a fini Nadia comme na mungu mbali, alobi n'importe quoi. To suka ko mama. To suka. Pardon. Ezaki mobali na ngate mobali ya Nadia. Ozo mo tata kombo na otanga te. Otanga no kombo na ngate lingi te. Kusimba ngate ko. Na comment ça la vie na ngozo kate? Donc, na comprends ce que yo mais ça ne faut en a demi bali c'est ça. Donc na comprends ce que au lieu en a demi bali ou bien 3 comme on a longo eso ça la bien té. Hein? S'il vous plaît. Eh, tala. Yo tika ngate. On a sambisa yo. Na on appelle ça côté. Nanzimi na ngaba. Yo yebisa na nina on appelle ça kayote. Hein? Mais si bon. Ngambongo pesa ngabolingo. Micho. Ngazo banayo. Hein? Ngazo banayo. Batu bakufa na famille na binote. Na pesa ka contribution. Mutu na hôpital il faut na pesa contribution. Yo so ke rendez-vous na baninga na yo. Ba so na bino il faut na pesa contribution. Et puis contribution nous za kana $50 te. Hein? Baninga na tout baluka kambongo basi ba tonga na ebisa ko na matériaux durables. Na na tonga na sima na yo. Na tonga na sima na yo. Ta place au soukisina. Hein? Merci beaucoup. Maman, oli bomate. Mais ni na ngwe la kate. Na bona ngayo ngasi ko na fukami pardon. Atika ngai na ni na ngai te. Oh. Même vérité on maté. Maman la finginga. Oh sala kanaye na sala apena na lo banini. Hein? Alors tout na sala kayo yepa sala kayo ngomi na lingi na ngate. Zala no na ye. Ishwezaka mutabosa na ineni. Mutabosani. Numéro les zala na koma ba basi. Numéro na eza batu. Ben na répertoire na rappelo ya moi. Répertoire na yo ba kombo zaka ya ba jouer. Na répertoire no zaka kombo ya basi. So bengi bo mungonga mobali. Nadia.
leki na yo soki nani akomi so monsieur mobo la nanga Micho famille nga yebi yana bomba yo omoni yo na ke makara Micho sanga boy pardon Chérie. Poussana na obaluso, poussana. Poussana na osambuso, poussana. Poussana. Moni, poussana awa. Yom dona poussana na. Baluka na mayo randiko. Bon, baluka awa ngana limisa yo, baluka na mayo. Baluka na mayo salite. Oh. Chérie, baluka na mayo salite na pardonner yo. Moi les locations nyoso yo lo balanga lelo nga na osala. Bon, na lobi baluka na mayo salite. Micho ya maite. Ya maite hein. Micho. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. Toluka Chapelle. Copain nanga. Grâce. La donza. Essa não tele macheza. Te. Ande papa chapelle. Banda. Te mamela style nanga na za bongo. Banda. Maman weza ba 14 de 2020. Atuka Chapelle mususu wa. Doyi amuna neta ba genre boye. Te genre ne ye mama ngati na zandi ko. Ai sanga ngabasa mikuse mwindu. Siko tama bisabino ngabasa mikusa mwindu. Ai sabino teke ya munene mulai munene chana ndako. Koza mulai mukuse. Siko oya mulai lokali nga mikuse. So aza ya mulai ai bisaka teke ya munene mulai azaka ndako wa. Te na ibi maloba waniza ba kunetiza ba rara bi. Yango oyo kota tiawa. Ti mama na ndenge mabete zaka po. La donja. Mazi dani. Bima. Bima. Ah, Bima. Kama vante papa Bima. Hata unapenda zao kwa sasa mapa na unataka wapenda watu malende. Unataka wapenda wa jeune kwa telema. Ale bote ndio papa Bima. Papa Bima. Chapelle ko bomanga Chapelle. Chapelle ko bomanga hii. Azate mama. Azala oui. Mama azate. Mama azate. Sikana nikola mode mode ba bengani bomi ko ta soutenir. Sikutuna to biba so. Otuna ndenge ni ebengani ngene ko bengola tsa. Basi maboya li soute. Yo kanga mela Chapelle ngoni kama ngoni. Otanya tuna nani? Bambua. Boya lisusu. Banzala ndezo nyokola bino.
poli nzoto omoni na poli nzoto ya buzoba yo soko otika chapelet okufa na oyebisa yo okufa mais grâce ni s'il te plaît ni basobe ngama likolo na yo azana na mwasi na ndapepula ndela chapelet nini oyebisanga te mwansiena ya akuta ngai fi wana akuta ngai na chapelet na welisa zoazemi liboso epuis chapelet yebisanga chaque fois ke ngai naza bagu na ye donja yo soko otika chapelet te okufa na ozanga wana vina elo nalobi nango wana mpo eloko mama asali elakisi ke yo te mwasi wana soko olandaka chapelet okufa toke na ndako grâce zela noko grâce yebisa mama nga na yanga sikote nazeleka namona ata leka kaka aleka ata koleka kasi pas bien aussi on a si mon matin on dit au sauver là. Mais non plus au petit. Donc on a quand on porte en haut. Oh, on s'en tengo. On a besoin soit en télé. On a besoin de discuter bien. Tu veux Eric a pour l'anglais hein. Les Arabes le pensent mutoyer la plus c'est à Sanda. Nous devons vendre nos fêtes machine. Nous avons oh c'est rentre quitte ça sikasi. Faut que on va au débat chaka. Pe mutacha on a évité. Wana mbwa bon soni tetona mbwa mimi ngali ngambwa tu usani biso na mona na ba locataire musu ba maison mo libanda wana pe biso kaka ko ba locataire biso kaka to ki paka ba ndako munene kaka sikona ni ba locataire ba zebele bu ba porte no za to lisanga tuna biso to ki pa ba porte te biso zo aka nini na suka sanza to fika mboso to che placement yo mto gira mbongo biso omoni nde na aboye nga na yana manga liboso mais tant que tozana leki na biso mobali ndeko na biso moko mobali tozwa responsabilité nyonso topesa ye azwaka bambongo nyonso tu mona moto azwi par mosala mabe yo teke mokolo yo faut kosima bambongo tu wana mpe fo lakisanga baporte po nga mona kokabola locataire wana oyo naomona ya porte ya nini wana yafutaka combien Eric afutaka combien mais yo fuzwa ba porte na yo simbi ya yo ya simbi pas moi si na yo no bosuli maka mo sunu tumba moko ba porte ba mabe na yo pour comprendre ngate mabe na yo comprendre ngate ouais kana profit ba locataire mais oui yani basala elekela on est la manque à respect et au lobby mabe ko so neti leki na bimi amuno mba moko ka neti lelo ba profit afandara do panga ba on fanda ngamba ko le fane ba leki ngamba il y a problème te nga souci na ngeza bo yo so ba porte na yo nga na yebi ke na fin du mois 3 portes sur les arrêts yo de ya mutu boy ke Eric yokanga na okenzo yo ba so comprendre rater vision za mutu eza bongo te eza ndenge ni ngai na baleki na ngai lokwa toza bo moko tokabwana te tozwaka bambongo nyonso wana tosangisi koyebisanga teke na fin du mois so locataire nyonso afuta ndako soki nga na lakisi ozela nano biso tobisanga mabe pena mobali mabe nga na kaboli bino nga na linkaki yo oza na badroit na yo wana 3 locataires bango bazwi de nayebi ke soki tosali 3 mois locataire na nga futi te omotengo tosala moto boyake na mois oyo zela nano biso te Eric ezala mpo tata ya bino te oyo ya mpo baprofit ongolakisanga ke pere na ngai ti akufi asombi lopango te liloba na nga bongo problème te merci sidi okutofuta yango nafuta ya mbongo bongi biso makambo nde elekana na lopango oyo balobesa makambo akende te bato explike yo locataire nyonso te na fin du mois azala na mbongo te biso tosangisa bongo mpo motu nyonso na fin du mois azala na mwa quelque chose dans loboko eza te ke locataire nanga afutaki te pianga boye tosangisi so locataire afuti te tobi nde tokenda ye tokobima mpe na fin du mois tobi na 500 c'est bon il y a problème te avant bambongo na te okóma na maboko ya ndeko na mobali wana yaka nango na epa na nga oyi nango epa na ngai tosali mobali nanga tofanda no nasepelaka na yo mais wana nde esimokele wana ata famille esepela te ete ke mobali mo yo bimi obala ngai epuis leki nanga noso otali ye nano yo okoloba biloko olobana na misu na ye te gia telema yo telema aza soda oh papa oni ozolukaka to baproblème oza mobali na nganga na lingi yo mabene malamu eza ya ngai yo telela nde ngai nayebi koyeki na nga po humilie nga na nga na ya te oya humiliation yo nde mutu napesi yo conseil mpo na intérêt na yo mpona bien na yo lobi okomolandela yango okomona nango lokuwa bolingo esete bolingo komika ya mbongo nga mpe namoni bongo nga namoni bongo depuis tokoti décembre opesaka mo combien de temps oh chaque jour oliaka na frère na ngai pesa nga jour wana $5 oh $5 $15 mbongo wana $5 mbongo wana $50 to $5 kutu jour na obenga leki na nga pesaka motu oh ya ebo mbongo to ozala nango na mpe $50
Le nanga mo yengo na 50 dollars c'est Eric fond da yo mo na ndako wana olile ça amputé 50 dollars c'est donc ba basi na ba mike. Il y a un problème, merci pour l'humiliation. Non, mais la champagne. Première fois, on est chez Bino, on met la champagne. Non, champagne. Non, mais Luki l'a dit. Locataire a foutu de l'autre, les cantines, toi les vénèbres. Luki l'a champagne là-bas. Luki l'a champagne. C'est pas grave, on suit mon champagne, whisky, cirrhose de feuille, bon, mabino. Au maintenant, on connaît papa, tu vas vanter. Regarde absolument. Non, na kota te kitoko na fande na éviter mutachaki yango na kota suna ndako oyi bisanga byo wana leki nao a contrôler mutu na kota te kana ko boko te no mbongo ndena no pesa za kata ndako ko yo fande mbongo yo yende ko mbongo no pesa za kata ndako toko da Vous boningo ya mbongo Eric yo dans muno vous allez kana boningo ya mbongo de nos côtés télévision mbongo président ndako telemi mbango pour la télé pour na gezo OK kana ndako télé pour fanda toki makeli la libanda OK yo ça va mbongo yo ngo mijenga abena na ebiti na ngai ngai na ebiti pour na mbongo na ebiti eza nini okotika ngo te okindoki te de buzuba no osisa ngo te na personne que j'en a cuisiné aussi mangate okaka te gi kolinga te na perdre minimum ya respect etikali oyebinga te oyebinga te ngana mamisa te keba wali boma chaîne à télévision na ndoto nga komi télécommande to nga komi décodeur qui parle suka o za troisième fois na ko yebi ka mbanga nao kanga mbanga nao siko vanjoki et en basuka et puis après moi na ta compteur nanga tu n'as pas honte ok ndoki te na mona kud na ko ganga kud ba fois ba yoka kud ya tsusu kud ya maki et pas nanga te sengi ya mako la mobali mais si on va poser nos questions ça va munganga
Qu'est-ce que ça va me faire que na toilette que nous ça je sais pas moi quoi maintenant tout on ngate. Ce qu'on continue bogi, ce qu'on continue bogi. Dis ce qu'on continue bon ben comme fait 3 fois. Non, il sont mamie ça. Et puis c'est mamie ça c'est l'autre ngana ebelu no sala. OK, n'importe quoi. Na kani. Na. OK, yo mo beke. Ah la tinda no linya to lo likala Après naza mabe. Donc ngai nasali oza ya malamu te. Kasi nina iba. Nasali ni. Oye malamu te on salti malwa. Nanda kuna mezaki na photo ngana lala ki ko ta chambre gigo ta ko matanga tension te. Ko matanga tension te di. Le moi kaka, vous avez mis nonga. Dis-moi. Maman na yo. Maman na yo. Le wana. Et qui ne veut pas ngana dozo na chebla rolia zana la tout que l'homme na on a que boua quand on a poubelle au liate na la tout ngana dozo bo man na mamusa ni bu ni na ngona ke no wa la tout ngana mali ni no mali ki n'importe quoi doki Jackie Weta de Bruxelles, mon ami. Yoka, toi tu es mon ami, tu peux pas confondre les choses. Eza Pamela Meshimoia, anesthésiste française. Et Sili, vous avez compris que hein? Tika Makamboyo, eza na mo problème te. C'est bon, on peut voir ça quoi. T'es dans la commune na ko na kutenda ko kangama bazati na koti na li na vandi
bato ko makasi ko avant la silika bon ba mi biselanga avant la mi silika non Jackie Weta Kamada Nicolas Lando. Pesa mbote muteme kiti po da asi nazo da kada suwa. Aufunda kusepa naye. Aufunda kusepa naye. Non c'est kalanga mais ça ko se katata lo pambo parce que minu na ezote so landeli ya bo. D'accord. Merci. Pamela Meshimo Yia. Chérie kata gasté umeni. On a sur la Ani bisepso ma copine e amoko. Kata. C'est quoi mon fait? Non, parce que Bossali, on a une Bossalati. C'est que c'est urgent alors, il faut comprendre. Urgent, ni. De quelle urgence, Nandakoyo, bonne nouvelle, il y a évité. Bonne nouvelle. Non, c'est ça. Non, c'est Kani. Ben non, c'est Kate. C'est bien pourquoi c'est que ça n'a pas pamba. Oh, comment on te reçoit aussi comme classe. Laisse-nous. Ça va bien. C'est bon, même pas dans la famille Zani. Bonne nouvelle. Bien bénédiction. Bazon sous. Banane. Bossé. Ben. Non. Les gens ont beauté tout hôpital. Il doit beauty. Ben oui, il doit beauty. Oui, 3 kg 800. T'as moi na munene. Moi na kitoko comme makasi. C'est que on va bien bien on va bien ka question na yebi so to yebi ça. 3 kg 800. Bon moi on denga zuio. Et famille na retricher té. Nga ba jana linga ngo. Tata le bon beta biso. Qui na famille na bino retricher té. Non ça n'est pas les kinanga, non c'est pas les kinanga. Oh nous famille. Donc jusque là oui baté ko komi noko. Retricher té. Faut que tu abonnes à Tindara Dana tongo kardoza qui est tiqué thermos na munene pour na ti ba on na ba oza na retard. Ma banane. Ba infirmier à kuna. Mais faut porter une plainte. Ah. C'est pas normal. Oh, c'est mec. Il mec maman il faut porter la plainte. Au coup de ba ti mona makeli na bango o ba be bisamboka o porter bango plainte. Muta somba kwa ngane plainte. Li pa quoi ba personne comment mais c'est de porter plainte. Pardon. C'est de leur devoir et obligation. Mais il y a plein de femmes au bas coucher si tu fais normal bloquer en arrêt. Elle n'est pas la seule. Vous enregistrez beaucoup de gens, il y a qu'à des gens, il y a obstétriciens. Hein? Mais les qui n'ont rien souffrir pour rien maintenant. Les qui n'ont rien souffrir pour rien. Les qui n'ont rien matin, ils vont me voir. Maintenant quelqu'un a raté arrêté par mon angai. Oh c'est allô tu allô ah mon cher Chapelet. Kakano maison tu viens ici tu vas moi je vais payer mon cher mais nous directement de maternité est-ce qu'il doit aller pour tout gagner d'abord femme ça jour on a personne va travailler à kuna bazo servir batina en retard et puis azolien en retard or ma sœur n'a pas tenté la bango basa ka bajité na comme donc il non ne remettre dans ngani ba nanga loba mini na goûté na Oscar Maritou président Snake na venanga ribe moto yamba chide yamba jide pepele ve ribe antilope kata Paris wana jide bossa na biso te tata te noko ngana parisien Nakata Congo. Donc par rapport à guerre. Nabosani kopesa ye papier oyo. Nabosani kopesa ye papier oyo aluka bango. Benika songo. Jonathan Kasonga ngaka bomba ye nabosani. Na berba yala. Nzambe na mbasa biso pepele. Tata to songa kopoko. To songa biso daki. Noko. Mais pas tout le monde va se lever kuna mupanzi sa Romeo ke mutuna biso. Bakuta na Benika songo. Moninga Herman Kasonga ko pese nini obenga ndenge ni papier tikali jida ko chombolelo tete ka to zonga te aéroport ero la fait le côté mais bon siko bato abona bango ndeni sur Facebook te ngai nzambe na ngai te kai OK c'est bon. Naibiki a quitté pas Glody Galliano. Glody Galliano ton on peut c'est bon ebisi amona Benika songo yango wana. Tata total ça bon. Total c'est pas pour rapport mon na na Paris moi sonda ka bona ka Paris. Pour manette na beti yakanda. Au petit na
okende liboso te yo za na bafamille na poto te nga na okende après jide ilua kenzwake te totalaka mpe famille yo za na famille ngai ya mele ya mulasi azali kashala mulasi azali serge mulasi azali yo sikoyo azata na ndeko moko te efatalela jide azamongo ka abengisa ye ezongo muta peka tosinale masa biso romeo yango to ete sinale romeo parce que jide ilua akomi wana ebiki na obundela ye Romeo, masa to jide ale na kata mikili wana bakute na Karim Basonga bakute na mte te bakuta na Ngope to buita bakuta Maître Chan a expliqué bien le remonté. Moi signale rien. Ah tu m'as dit bah déjà dans ce sim chez. Ngani mnanga téléphone mais téléphone dio kanga. Mais Romeo n'est plus. Pourquoi? Dans le Roban n'est plus exact que Koufi. Romeo ndebilo bozo lota bandoto na bina poto. Romeo ça fait déjà je crois une semaine et demie. Donc ça est déjà peu pour. Aza poté bino bozo lula bokeni. Oui, c'est ce que par rapport à ce que c'est à l'histoire JD. Et monsieur peut-être j'ai dit vrai. Romeo c'était bon en course de pour lui. Et qu'est-ce Romeo na poto. Oh, vous rêvez hein? déjà. Romeo vit ba étude na et c'est moi qui papa tinda na Canada. C'est ça. Mais Romeo s'est comporté bon pourquoi? Parce que biso mtokino tika tout na quartier na banda lungwa biso tika ba on aéroport pour mutasuka to tika les logis de loi pour lobby pété ka ke tika ngai. Ngale yo ke tika ngai. Te yo za na famille te on mamna banda ko ba. Na j'attends. Na ko mais Romeo ko bombela ngai. Romeo ko bombela ngai mukolo. Au moni voyage za comment il déjà? Voyage za matanga te c'est komaki. C'est que Romeo amona biso bandoki tiso za wana. Kenzo. Pourquoi j'ai des loups à bomber biso te ka Romeo? Yo kana yebisa yo. Hein? Le problème non te. Yo kana yebisa yo voyage za matanga te o soko raté. Mais biso ne soki na rotika na aéroport biso ne soki ndaka. Biso na considération. Non va considérer biso te. Ouais. Par rapport à ndenge bozalaka. Mais c'est pas un problème. Moi je ne suis pas votre ami, je vous apprends que non, Romeo a voyagé. Merci beaucoup. C'est tout. C'est que ça il faut bomber la TK. Là c'est votre problème, moi je prends congé avec vous. Il y a un problème tu comprends kaka batuni to zarana bango. Merci beaucoup. Tu comprends na biso. Bonne journée. Pareillement merci. Oui, biso to refaire. Na bien ngana prêtre, ngana la parisien. Na bien. Biso to refaire. Tala, TK to bukana te. Pour comprendre. Nous zila nous romoro ke nondeni. Romero ke potone liboso na nga. Na neni te Romeo te teka jibi ke soni siko na bia yuka na bato bebi ke tambola kata telefone l'heure est grave. Bokoto, on a chanté toi y quoi tu faut s'abonner massivement. Koto na chanté toi y quoi TV. Koto na chanté toi y quoi TV. Koto s'abonner na yo ya. Koto na chanté toi y quoi TV. Koto ko sepela. Koto na chanté toi y quoi TV. Koto bomuna Bakage ezaliawa bateatra kuwe ezaliawa bafilma sombo ezaliawa tate mame aye iye tate mame aye iyo kota na chale YouTube iye na jade toi ikwa yoko sepela kota na jade toi ikwa TV kota toke kota na jade toi ikwa TV kota s'abonner massivement cliquez nangoga kota na jade toi ikwa TV kota na jade toi ikwa TV kota ko sepela kota na jade toi ikwa TV kota Bakota, l'air est
Le bonheur se trouve pas que chez les voisins. Kota, 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 kota. Ada ilugae, azaliawa, azaliawa. Ese na biso, azaliawa, azaliawa. Bokota, 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 bokota. Kota, 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 kota. Bana kine, bana kongo mobimba, bandiaspora bokoto. Kota na jode twa igwa TV. Okota, okota e. Kota na jode twa igwa TV. Bokota, bokota e. Bobe wa igwa azaliawa, azaliawa, azaliawa. Bokoto, koto, ezaliawa, ezaliawa, ezaliawa. Odingi seke ezaliawa, ezaliawa, ezaliawa. Odingi seke ezaliawa, ezaliawa, ezaliawa. Tate mame aye, yaye mame kota e. Kota, 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 kota la joie d'être igwa. Kota, 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 kota. S'abonnez massivement sur notre chaîne YouTube. Joie d'être Igwa TV.